Original. Original. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a l'élo, tozali ko bandayango, poto passer message na gouvernement, na présidence de la République, baye bake, biso batwali banda, diaspora. Donc ça fait 2 semaines que chaîne nationale nabiso RTNC ezali ko lekate. Donc tozali ko mona yango te, to vérifier to zub information ezali ba droit oyo ya satellite mbongo oyo ba futaka na satellite oyo e emetaka ebimisaka ba image eya awa na poto e futamite. Donc vraiment tozali ko comprendre te mboka munene neti mboka na biso biso bato diaspora tozali quand même na droit totalaka neti ba pays mususu to mona bazali ya na mboka ya poto batalaka ba chaîne na bango national ba chaîne na mboka na bango kala tong tozalaki na période ya kalaso babi oza tchadien ozali éthiopien okolela ba fingi yo donc oleli me ba mboka wana na minute et le kabiso et comment ko le kabiso parce que vraiment ezali passe na mawana motema tozali ate pona kokote la Mobutu toyebi ke Mobutu pe aboma mboka mais kanamba yaki penza a timoli libulu penza a kundi mboka na biso siko grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton azali ko zwa ko longola mabele po abimisa biso na likolo. Malgré cela bato bazo sala amnésique o Félix ateki mboka o Félix asali boye bazo bateke Félix ayako kuta mboka na biso par terre yango na bozo mona takuna na mboka na biso bato bazali ko lela mpiaka mbongo ezali ko mona na te parce que il fallait ko boucher ba tourner surtout ya ba fakwa oyo babandaki koyiba après et que la période moko ezala passer après to telema. Donc vous imaginez que mboka neti biso tozo répéter RTNC tozali ko tala yango te et puis boye ba ke week-end oyo président de la République na biso Fachi Beton pour la première fois a s'adresser na meeting na stade de martyrs bon siko biso diaspora totalate parce que mbongo futamite mbongo wana ezali mbongo moko te ke mboka neti biso tokoko lembela ko futa yango yana tozali vraiment ko passer message donc ba konja mboka ba yebi ke to yebi ke balanda 5 minutes bo tale la biso likambwana et ça na quand même le plus vite que possible avant président de la République na biso à s'adresser na ba kinois na stade de martyrs pour biso pe permettre biso total yango to sala ndeng to sala kapo na ko passer message pe et les kanamalam na kanisi ndeng to lobi na 5 minutes avec César Ngadi donc na kanisi solution et kozwama. Donc d'ici là vraiment bosala nyoso tout pour biso tozali kozela adresse ya président de la République na biso pour biso pe ba bete la biso lisolote ou beto zwango te ke après na ba image ndambu ndambu pour biso moko pe to zwango. Donc message na biso ya liboso ezalaki yangwana na 5 minutes avec César Ngadi. Si j'ai na biso lelo phare ya émission na biso ezali lelo tozali kolobela militant moko so ba benga bango ba cadre soki ba nani ya FCC azali ko fioto la mbanga azali ko loba n'importe quoi akei na radio akei ko loba n'importe quoi au président na biso donc ba nomination o asali ya ba magistrat ezali na tinate donc ba ndimi yango te ezali rejeté parce que batuna ki kanambe te mais vous vous rendez compte mais vous êtes timbré ou quoi. Donc président na biso président o yazana poste ango sali kambe fatu na kanambe yaza nani Kanambe to mona ki asala conseil des ministres est-ce que to mona Kanambe asala conseil de sécurité Kanambe est-ce que ba benga ka ekuna est-ce que Kanambe yé mutu ba nommé premier vice-président ya Union africaine. Donc cadre soki sous cadre ya Kanambe kuna ke na radio zoloba soki kikaya wana soki Barnabé kikaya zoloba ke non ba nomination ba magistrat wana donc ils a rejeté parce qu'il fallait ba tout na soki nani premier ministre na bango donc ilunga premier ministre wana ya bino ou bien président de la République mutanomaye
président de la République muta nommé parce que soka linga qui a nommé Ilunga anate angwe ko nommé té azali muta famille politique na bino mais azali président de la République mutu a nommé parce que akuipe ko zo biki rouge pe alongwe. Donc nazali ko comprendre té na habité ceux qui batu ya FCC so ba kena ba radio ba na ba télévision ba melaka donc ba melaka masanga ou bien ba melaka donc diamba to habité. Donc, il y a le président de la République qui est ceux qui ne. Bon, au monde qui est donc abandonne n'importe quoi parce que remise et reprise de salami. Champ à bois, la caravane passe. Bon, monde qui est lobé là. Président de la République a nommé bateau donc bien beau fioto lambanga. Donc, on a tous les alliés kokende, ma soulé les alliés kokende parce que tous les alliés bon sa justice en boka. Dès que une émission précédente nanga donc ba fa quoi nyoso tout. Oh ba yebi ke ba yiba mbongo ba zoko banga type na FCC bazali. Beaucoup kende bino bokanisa ki président Félix Antoine Tshisekedi abongisi ba prison pamba abongisi ba prison pour atabino na ba condition madame parce que ye azali mwana poto bolo bateke to koti ba prison to liama donc beaucoup kotaka kuna ba misusu ba kokende na luzumu donc ezali ko jeter donc yo ko fioto lambanga est-ce que ba nomination ba magistrat est-ce que ba rejetant ou pas parce que remise et reprise de salamaki donc pour dire que donc vraiment batou il y a FCC bazako loba n'importe quoi ya n'importe quoi et puis la ningina kusabino audio moko donc bandeko ya on mona na suka na remercier ka batu base parce que bayaka na ba makambo bayaka na ba masolo na ningina yebisa bino moko botala machine oyo et salama depuis 18 ans machine oyo ya FCC ya Kanambe bino bomona on est utilisé qui tant biso toza sima président de la République pato chema beaucoup to s'en sortir na makambo yo ba médiocre yo donc bango nyoso tout bakangama balongwa bino bozo mona ngoli seki bozo tia ba bâton dans les roues na président de la République eza normalité nazali ko yosa bino pa botala kaka bino bozo mona nete o ba ministre OK bazali na système moko ba roda yango depuis 18 ans et kotati na ba société donc na kati ya ba société donc ba syndicaliste wana ba syndicat ba cria ba makambo na bango na ndengi na bango donc ozo mona ministre ya fonction publique wana tikali kaka wana azali ko continuer musala oyo Kanambe asalaki donc bino bozo mona ngone tije pour ngai na expliquer bino mingi te bino moko boyoka audio ya molandi monene ya 5 minutes azali grand fonctionnaire na bamboka wana to brouiller un peu voix na voix o boyoka na photo ototi ezali yete ça n'a rien à voir boyoka bino moko ekopesa bino malili na mjoto bomona ke donc bateau bazali ko kanisa ke donc Félix Tshisekedi azana tâche moko facile au lieu bo facilité bozali ko mona on utilise ki bo landa bino moko donc machine oyo Kanambe a déjà ba installé en haut niveau ya ba syndicat rôle oyo ba syndicaliste wana rôle wana ba syndicaliste wana ba jouaka na appareil de l'état ya mboka na biso. Oui, bonjour ndeko César Ngandi zalingai ndenge na bisaki lobby ndeko nayo naza na kin naza ko pesa yo info onde na komela ki wana réalité za mnene zo senga que non il faut o médiatiser yango pourquoi parce que le système ya régime oyo alona ki partout c'est-à-dire à kota kiti ba créer ki na ba syndicat au moni régime en autant que ba syndicat netikali en place bazo fonctionner na madame wana ya fonction publique eza réseau mobimba rôle na bango ezaki yaki base à la partout na ba entreprise ti na fonction publique na ba ministère nyonso pour na kozwaka ba information o nyonso ezoleka na bato bazali contre le régime bongo ba pesa ko komona ba jana ya ba fonctionnaire de bazako za ba problème ko révoquer bango ko suspendre bango et puis kolongola bango na misala. Alors depuis arrivé à régime où il y a Félix et ministre à fonction publique ye wana continuer na bango bazo continuer ko travailler au moneta makambo ya ta ya nini ya oyo ya comment on appelle ici makambo uti koleka awa choc wana zana na ba fonctionnaire ti lelo o ya ba impôt ya 15%. C'était bien préparé entre bato FCC na INC ya Kamere. Ministre Mayo so landi correspondance wana ezaki ya 2014. Comment 2014 ba aplikaka ya ngote ezaka pe voté te ezaki biloko oyo matata asalaka po banda kokata bato mbongo
o moni atonga na ba Kisangani na ba nini Kindu. Donc c'est ça. Et na kati wana ndo moni baye ko bimisa pona nini ba fonctionnaire ba se soulever pour ba boma ba boya basanza nani chef de l'État à travers ba manifestation ba manda ko sala pour bango ba continuer ko sala nde plan na bango ezaki wana na kati wana bazana o babengi inap wana ezali kosangisa ba syndicat nyonso oyo tango basalaka ba élection et na kati wana bango basalaki tout un o azali wana Fidèle Kiyangi Fidèle wana azali président ya inap wana ye azali na arc wana ezali ya mama oyo abeta kamita coup d'état azali président fédéral azali ya inap oyo kozwa nani yapai azali cousin ya nani Mozito nde basali azana syndicat wana babengi Sirap oyo kozwa mususu babengi Constant azali na syndicat o babengi GES syndicat wana eza syndicat Caleb oya demiap ya aner ye mutu aksalaki syndicat wana po ezalaka na ba société ezala na ba na administration rôle nango ezaki syndicat ya bato ya aner rôle na bango ezaki ya koyeba banano baza contre Kanambe po bakangaka soki bakangi soit olimwe soit balongolo musala. Alors ba syndicat wana ezana mususu oyo ezali siko ya ba ministre na ya bato na bango ba secrétaire généraux na ba DG na ba entreprise ezali wana. Alors ndozomona système ozomona balekisaki ya 15% pour ba gens ba travailleurs ba fonctionnaires ba se soulever mais Dieu comme azali nzambe azana biso ba se soulever te yango wana na baki ke na kotindelo ba kombo na bango yango na tindengo na audio okoma yango obeta sete mama wana basi bayokani balingi ke ba organiser table élection ya ba syndicat na kati ya fonction publique bato wana bazala basi ba promettre bango même ata le premier ministre via wana zobeta mabe azana kati ya cop wana bayebi yango très bien yango na fongola yo pour que ezala ndeko oyo nani Jean-Claude oya États-Unis bobeta sete surtout yo beta sete si ya moyen ozana ba contact signaler baluka moyen ya commettre fin na ba syndicat wana oyo ezana kati ya fonction publique baluka moyen ba organiser ba élection na yango wana eza moins de $300,000 pour na kosala ngo na ba administration nyonso chef de l'état zala na ba syndicat oyo eza ko répondre na vision na ye o baza wana baza babomi bauti ko bimisa mbongo ebele pour na kosala ba se retirer na nini na atelier wana efuti loko moko te mais bakendeki nde bazwa nde mbongo baza na position na bango nde loko nanga na signaler yo ni ceux qui moyen ezali to banda ko échanger on banda fournir d'informations mususu concernant makambo eza koleka awa na kati administration. Voilà, merci beaucoup. Bino mo boito landa audio et pesi bino donc malili na nzoto bo comprendre que donc président de la République na biso photo aider à s'en sortir na makambo oyo après to vanda tranquille. Donc bino bozo boule makambo bo boule on to bo yoki ndenge fonctionnaire wa expliquer biso donc ezali makambo ka osakana te donc il faut to tia mwana mboka ndeko na biso maboko. Donc il a qui cité que critique il faut za te critique ndenge na ba il faut za constructive mais critique ya buzoba na buzoba te bino moko bo monique ezali jeter makambo oyo Félix Tshisekedi a kutani na yango bino bozo loba libanda ye moko za na kati ezali sekité. Donc pour ba fakwa baza ebele na bato nyoso tu otolandi makamba syndicat oyo donc toyebi ke na ndengi justice na biso ezali ko sala mabato ebele bakokangama
ba proche à président au bazana ba cabinet na président de la République na ba te belé ba okangama yango to sengi na président de la République na biso abongisa prison oyo ya il ya Boulambemba ilo ya Boulambemba prison za kota mwanda wana o ba belge ba ndo cha donc avant bando cha il faut ba memona bateau donc ba boaki yo kuna okangami kuna donc président fa bongisa on partir bato mususu baza kutu ko mériter te ke baza na ba prison makala donc yango to senga na président na biso po ba misusu bazo mériter ku te baza o na prison makala o so na prison o ya luzumu rien na ila Boulambemba na mwanda donc kuna va ba memo ba belge ba ndo memba zo donc na bateau na canot rapide donc kuna zali même pas en contact na bato donc président de la République au sengio penza réhabiliter prison ya ila Boulambemba donc et ça penza bien pour ba misusu donc il faut ba kende kuna bazo mériter ku te ke bazala ka ba yo ka kale misusu o voiture leki ba ka net non ba kende na ila Boulambemba prison na ba belge ba salaki na kota mwanda kuna et ça penza malamu penza pour bato misusu et sika na bango ezali kuna donc vraiment vous allez comme on a pour boyeba ke donc vraiment mboka na biso échanger vous allez comme on a boyoka kike Kalev numéro 1 à Aner ba interpellé qui en aéroport Yanjili donc on a lobby bien Kalev oyo azaki benza donc oyoki kombo yo moko subi na makolo Kalev a quitté avion à Éthiopie ba baki passeport na ye diplomatique parce que azali na droit na yangote wana ezali donc source officielle ndeko boyoki biso tozana ba information musu tozela to pesa bino ba information pesa ya bien parce que biso tozo information à la source tout ça la makamne émotion te ato wele la ka émission donc bolobi ke boyebi ke donc boyebi ke état de doué zo sala makambo nango soko monike ba chadaki ba kisi ba on a avion donc ba ke o sala demande de passeport ordinaire donc Kalev ba botelier passeport diplomatique parce que ça na droit na yango te puis ba un frakata mususu ezali toko yebi sabino dossier na toko landa yango na malembe po bomona ke mboka na biso ezali susu te ke bato ba bandai ko monela bato donc ba riche bazo s'enrichir ba pauvre bazo s'appauvrir et ça susu ndenge moko te donc liberté d'expression le peuple d'abord état des droits donc so na droit na yo porter mutu plainte ba ko kangaye ozala nani personne est au-dessus de la loi na mboka na biso. Tout ça, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Donc, tous allez, qu'on marque pause, avant de continuer, on va sujet, tout marqué pause, ma partenaire, Nabiso, Bazali, donc, Romain Ilunga, les grands traiteurs, au Belgique, na CPLA TV. Donc, Bolanda, bande annonce, au propose Rabino, il y a ma partenaire, Nabiso, wana, mi balé, ma partenaire éternel, il y a cluboriginal.com. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.
Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bino mo boito landa wana baza partenaire na biso donc vraiment bosi bo message na bango donc vraiment bo hésita raté Romain Ilunga le grand traité azali na mobilité géographique donc partout à se déplacer bo bengiye bo zalozaka na Pyongyang na Corée kuna aroya donc vraiment azali professionnel bo ba risque était na makambo kolia parce que botaka mindondo ebele eloko ekotaka na libumu bo ba risque était bo bengi bango et puis Sepela TV bo Sepela TV azali décodeur amukie donc avantage nango o se promener nango ko voyager nango partout et si ka internet ezali au tina poche yo branché au tali yango donc ezane ba décodeur musute vandaka na ndaku wana ezali vraiment o tambola nango et si ka nyoso tout ozali na yango donc et si ka nyoso tout o kokende o tambola nango o tali yango o branché mbala moko masolo et salami donc sikoyo nazali koyebisa bino po bomona kaka esika to witi parce que ba misusu bazomona makambo eleki na mboka na biso bazomona ngone liseki ezali seki te to evita ben descend makambo eleki na mboka na biso on dirait na ba mboka moko civilisé président Félix Antoine Tshisekedi a eu pouvoir sans bato bakufa ndenge kaka président Etienne Tshisekedi papa na biso aloba do bato bamona ngone tije to risque bato bakufa et l'équipe pepele bato monango okaseli seki te nzamba ningi mboka na biso et puis président Félix Antoine Tshisekedi grand stratège donc bino moko nazola ka bino po mona ka ke mboka na biso place to witi bato bakozala te nazola bino bota la photo ya mutu oyo azali vice ministre ya hydrocarbures etant kala bando benga bango ba secrétaire d'état botala na muto bozali kotala est-ce que vice penza ministre a penza vraiment parce que vice ministre comme penza donc eloko moko ko sakana avec kanambe botala na muto abo penza vice ministre ya hydrocarbures donc wana penza to leli penza mobutu eza te to kotela mobutu mais mboka na biso na période mobutu yozoka secrétaire d'état Ozomon secrétaire d'état donc ozomon donc otalika elongine otalika tena ebo botal penza marionnette Charlo penza tento Congo lati soki elamba soki ya soldat soki so ya Kabila soki nini donc vraiment nzambe na ngai vraiment na ebité donc mboka na biso to comme na niveau moko makambo e photo bossa na yango donc Félix Antoine Tshisekedi fachi beton alongola biso makambo alongola biso soni au kanamba biso pendant 18 ans donc c'est bino photo botala moto azali te que donc soldat ya kanamba te soki donc mukala kanamba te donc vice ministre ya hydrocarbures est-ce que vraiment boko ndima makambo donc po bomona kaka ke to chama boko na président de la République na biso asala musala asala tuto edeye batouana nyoso tout balongwa to bossa na bango donc vraiment yangwana na ngai na sengaka na biso nyoso tout tozala patient to pesa confiance na Félix Antoine Tshisekedi parce que président mon côté na minute aroya azana souci koleka président na biso tozane fachi béton donc tozana chance ntamba yokola biso mawa donc ceux qui to raté Félix asala décollage après à Zui, donc altitude, à Zui penza, donc comme penza na vitesse de croisière avion na biso, mboka na biso zali komata, donc so to raté yango, donc makamba président to beta sous sangote, to kota na biso na sous-titel, wana ngana hotel melango, mais peuple congolais to yeba makamni to lingi, to lelaki wana na kotika te to lelaki, kanamba kenda tambwa aya, nzamba yokele biso to zuma na mboka. Mwana mboka oto ebi papa to ebi mama siko to lingi nini ba mboka musu bazo envier biso Congo ka Brazzaville na pembenia Sassou Nguesso na like bino ba photo Sassou Nguesso abanda depuis quand ya ba présent ya monde a monde ba présent sobi combien ti le azali na Cameroun présent on a rolongwate comme ça na ba 90 ans ti le azali
biso tozui président donc awiti na mwana ya opposant munene ya mboka na biso mais ba peuple ya ba mboka ebele bazo envier biso mais biso moko tokomi koloba ba n'importe quoi de congolais motema mabe congolais ndoki ya Congo ezaka congolais ye moko mais yebaka ke eloko nzamba ti maboko mutu moko akoki ko longola yango te donc bato ebele nyonso toyo baza neti bakozala confondi donc yango wana tozala biso calme makambo ekoleka bien na yebisaki bino ke nazali déjà akosepela parce que kalaté Félix Antoine Tshisekedi akosepelisa bana mboka donc tozali lelo semaine boyebi ke semaine ezali semaine ya Saint-Valentin donc Saint-Valentin adresse ezali moko samedi oyo na Noisy le sec le 15 samedi février le 15 février 2020 na Noisy le sec boyebi bato basala masolo a na kati ya Paris ya Saint-Valentin ezali Adi Londolé le célèbre beau comme un dieu na mwasi na ye Domitil Makenza donc bango mutu bayebi masolo wana bakosa binote bango mutu bayebi masolo wana mutu mususu ayebi masolo wana te nazali ko proposer bino bolanda bande annonce parce que samedi oyo biso nyuso tout ozala na Noisy le Grand soirée Saint-Valentin le 15 février 2020 à Noisy-le-Sec donc Adi Londolé na Domitil Makenja babengisi bino boke fete na bango kuna kitogos en amoureux soirée Saint-Valentin le 15 février 2020. La soirée Saint-Valentin de Adi Londolé et de Domitil Makenja, Kafu Kafu, vous invite le 15 février 2020 à l'adresse ci-après, 14 rue de la Pointe, 93 130, dans l'espace Noisy-le-Sec. Soirée Saint-Valentin, soirée des amoureux, Adi Londolé, na Domitil Makenja. La série continue. Cette fois-ci, ça sera chaud. Une soirée, une adresse. Soirée Saint-Valentin avec Adi Londolé, beau comme un dieu, et Domitil Makenza. Moi si ya Kafu, ya Kafu. Le 15 février 2020, soirée Moko, soirée Saint-Valentin. Na Europe Mobimba. Nous vous invitons à cette soirée pour que vous veniez savourer votre amour. Soirée Saint-Valentin avec Maman Domitil Makenza. Kafu, Kafu. J'ai dit Kafu, Kafu. Le 15 février 2020. Soirée Saint-Valentin, il y aura plein de surprises, même aux Ayomoko Yaka. Peut-être au coup d'un peu Valentin. Hein? Ton ex, c'est mon homme. Sa femme, c'est moi. Waouh! Il y aura de chocolat et de fleurs. Nous serons là, les amoureux. Des déclarations d'amour. De poésie. Paroles d'amour. Je t'aime. Paris Ezayako Ningana. Paris Ezayako Beba. Soirée Saint-Valentin, le 15 février 2020. À ne pas manquer. Domitil Makenza. Kafu, Kafu. Donc binomo boito landa donc na lobaki Noisy les grands Noisy les grands ezali Noisy les secs bon mon adresse donc vraiment vous avez une habitude ça fait donc plus de 3 ans 4e année en gros 5e année donc si ma mémoire ne me fait pas défaut donc bah mesana ma solo oyo au komate que Saint-Valentin comme le ma solo mususu au ko zongi na ba déception kuna ezali donc vraiment fête oyo au sepeli ba surprise ezali belé donc bo sepela donc biso nyonso tout ozala wana donc vraiment émission à l'élo 5 minutes à l'élo na epsaki bino to beta qui c'était na ceux qui cadre ceux qui sous cadre tel bisoté il y a FCC au Barnabé qui kaya ou azolo ba n'importe quoi donc ceux qui fallait ba tout na ceux qui kana mais kana be ya zanan ceux azali donc mu konji na bino azali mu konji sukru ya mboka na bisoté il faut bo tchango na mitu na bino parce que ba magistrat na bati o ba magistrat wana donc eza donc na tinate to rejeton parce que signature ya premier ministre na biso ezate batunaki donc kanambete premier ministre on a nani anomai est-ce que premier ministre on a zani kamba oloba donc pour avoir mon qui président car ezaka présent parce que celui président penza a côté esprit la musique à présent penza longoli makamba président pour batu musu neti ba o ba ba chodi na tima ba bolite ba hyperkit pour santé que présence à mon internat présence à bagwana ba tête pas coup de tête au koi azarna biloko wana bo éviter
mais bozo mona neti mutuka pas comme ka président donc ya on a ba makamsu mo ya ça les até mais parce que batu mususu ba mérité ba mbata penza mbata vani na se atiki makelele mais vraiment ça on a pas na motema moni bi lobela na ekaka bo mona ke donc remise et reprise de salami donc parce que bazali ko banga parce que ba bi ke ndengi bazo changer makamtu na justice ba ko se retrouver bako se retrouver kuna bango nyoso tout bako kangama et puis bako suka toko tala bango place bako suka parce que mukonje na bango déjà kozwa ma solo na mbunchu pe na dikosi donc batutu wana bako pakata na bako kutana kuna na maître nageur yemo kabundi batu mususu ndenge bako couler donc donc libanga kutusima donc vraiment lelo émission na biso ezali pour no beta c'était na makambuana donc ya muto FCC alobaki ba n'importe quoi to ko tika ngo yangwana te donc avant to sukisa to zasu ko rappeler na ba konjamboka o nyoso tout e ba landaka 5 minutes avec ces angadi botal la biso likambo RTNC parce que RTNC tozo que de deuxième semaine yango yo donc tozali ko capter yango te tozali ko zwa yango te donc faute ya paiement ya ba droit au satellitaire donc ya satellite oyo ba futaka ba mboka kuta mike ba mboka pamba donc bazo futa ba droit biso to ko futa te ezamni makamba soni et puis to yebi ke yeba ke week-end le président de la République a s'adresser na ba kinoa na ngwaka na stade de martyr donc siko diaspora azali concerné fois landa yango en direct to lingi to ba bete biso masolo donc bo sala nyoso tout bo si c'est la biso masolo to yebi ke vraiment to na confiance message goleka to ko solution to ko retrouver RTNC na biso o ekoma elengi donc to komi na suka ya émission na biso ndenge na ebisa binoka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme vous d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc n'hésitez donc pas à me les faire parvenir donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. Donc, remontez vos messages directement sur notre site internet Clébois Original ou sur notre compte YouTube. Donc, boyebi kaso na komi na suka donc ba remerciement ezanga raté wana eza base mutu comme ça président de la République ne sika azali parce que betaki chita sima yokelaki base na kati ya Genève donc azongeli masolo donc PC un temps donc bisope 5 minutes to tikaka base te il faut to remercier à base parce que ba boule mususu et 8 aka na base donc to bandra toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele Yé azali député oyo penza motema malamu amemi yango tina parlement donc merci na nyoso tout osala po na mboka nozi comme na nyoso tout osala pe po na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Londres po na kopesa José Kano ki kakamene ba mbote ebele yé José Kano avandisa masolo ya 5 minutes kuna yé kutu ezali par obligation yé 5 minutes ezali makambu na ye donc so tozana kati ya Londres tokopesa le maître des maîtres Wera Mukuna donc les grands professionnels peut mettre mes esprits malamu donc maître Wera Mukuna toko bosanaka jamais na 5 minutes parce que yo vous allez vraiment mutu oyo au salelaka 5 minutes avec César Ngadi donc tokei na kata kisasa pona kopesa Niki Nyanga Mama sociale, ce que vous combat Mama sociale, c'est que vous allez mériter yango Niki Nyanga. Merci à trop. Nanyo surtout au salakapo na 5 minutes avec César Ngadi. Tokei na kati ya Lille pour na kopesa mbote na la petite Nachalu Kombo yazali mwana bakote o akotsa idolo ya bana bakote nyo surtout balanda 5 minutes pe balinga mboka na bango. Tokei sikoyo na Val de Fontenay pour na kopesa mamu Adèle Yombo mbote yazali mamu Adèle Yombo azali mama oyo asale la bano tout ba rejeter na communauté parce que bah mon neti bazali so mais yé avant dakana bango à liakana bango donc vraiment merci à trop mamu Adèle Yombo na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec César Ngadi na kei na kati ya Belgique pour na opesa lolo munongo ba mbote belé yazali massa ya dudu so mi dudule babanda depuis bu mwana na ba brise mpiana donc ezali vraiment esengo mingi ya komona donc vraiment ki camarade na kati ya poto ezalaka vraiment air moko mystique mais yé ba vandisa penza ma solo penza ya qui camarade na bango depuis bomona et comment kutu ki ndeko donc sikoyo na ye awa na kati ya Paris pour na kopesa JC Diboko azali na benga kaya za témoin masolo JC Diboko merci à trop na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi donc na kosuki ça na Belgique yazalaka à cheval entre Belgique na Paris donc na kopesa Serge Palmi ba mbote belé Serge Palmi na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi.
C'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Nous allons nous retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, il faut voir ma solo, Nampunchu. Penadikosi, Abou, Pia, to tikali kalme na mboka na biso. À très bientôt. Original. Original.